Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Docteur Jean-Jacques Mouyembe a proposé vaccination en milieu scolaire pour 4e vague. Il y a COVID-19 et ont touché Banamike. Assemblée nationale a voté qui mokolo lobby mardi 14 décembre 2021 loi sur habilitation du gouvernement. Commission Ecofin a sengi suspension et taxe des registres des appareils mobiles au babengi ram na mokuse. Wande ba sujet auto développé na KNB News ya mokolo lelo on azaka toujours na plaisir ya ko présenter les binopi na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino bande ko balandi ya KNB News kakande na lobaki ne bande Dr Jean-Jacques Mouyembe a proposé vaccination na milieu scolaire pour 4e vague ya COVID-19 et ont touché Banamike. Naomi puis la reportage. Professeur Mouyembe a déclaré qu'il n'a pas micro et confrère à RFI que variant au micro et que circulé massivement dans la République démocratique du Congo, 29% des cas détectés qui nous tang oyo a découragé le gouvernement na boye na kokanga ba frontière na ba ressortissant et ba mboka mosusu pour variant yango et déjà déclaré à mboka na biso et ils allaient le sous Yakobo Mbate, Yango Izali officiellement déjà dans RDC. Il faut qu'on rappelle que lors il y a point de presse à Salaki mercredi dernier, Dr Mouyembe a déclaré que situation il y a COVID-19 sur terrain na RDC et c'est une vaccination et attendre ba couche nyonso qui non à niveau ya ba établissement scolaire question yango kozala relativement étudié na autorité ya secteur et enseignement primaire secondaire et technique. Boye a rassuré que procédure ya ba dépistage COVID-19 c'est depuis jeune et que ça ne pas de la manière il y a ba adulte kasi yango ezali important que motunyo so à se faire dépister et vacciner. Naboyata ici que motunyo se sengi à se faire vacciner pour que ami batte la paix batte la santé na ye parce que na tango tozali koloba variant au micro eza déjà a mboko na biso COVID-19 ezali kotambola bakiselaka yango lisusu épidémie ya grippe ezali kobeta c'est-à-dire que ménage nyonso esengeli et se protéger parents pesa mwana kashne pe yo moko mi batela pona ko batela libota mobimba otolobaki te Kinshasa eleki partout. Commission Ecofin a signé suspension et taxe des registres des appareils mobiles au babengi ram na mokuse normé puis la pona ba détail. Commission économie, finance et bonne gouvernance, il y a Sénat Ecofin a présenté mardi 14 décembre 2021 rapport intérimaire sur évaluation et recommandation formulée. La Chambre haute du Parlement lors de l'examen de la loi de finances exercice 2020-2021. Dans l'exposé le vice-président et la commission Ango a révélé que plusieurs propositions puisées Naba conclusion ou taki naba rapport parmi laquelle suppression et prélèvement et registre des appareils mobiles compte tenu à caractère arbitraire et unique na yango. Commission a affirmé avec force que caractère arbitraire et unique ya taxe RAM même ceux qui allaient assises dans la disposition réglementaire et allaient demeurer contestables. En effet, à partir du moment où taxe RAM et allaient qui cause à la prélever obligatoirement sans contrepartie, yango et allaient na caractère ya taxe parafiscale, pe yango et allaient perçu en vertu la loi comptabilisée en compte de trésor public. Pour poursuivre par ailleurs, commission a noté qui clé de recette ya RAM et ils allaient cacher certaines opacités la gestion y a ressources na yango. En effet recette ya RAM et ils allaient répartis en raison na 65% et que na kana RTPC 5% na opérateur mobile p 30% yango ils allaient kokeni na opérateur privé dénommé 500 énergie RDC pe prestation ils allaient kotika la inébratique.
Commission ECOFIN ya Sénat asengi bongo suspension immédiate ya perception ya taxe RAM. Commission asengi lisusu restitution na ba usager na ba fonds oyo babimisaki to ezalaki perçu déjà na kati ya organisation ya consultation technique na ba professionnel ya télécom na RDC pona ko récompenser complètement RAM bandeko oyo nyonso babumisaki ba crédit na yango. Tobosala te ko toujours na Sénat plaignant moko ezali mokolo na lelo wapi ba clôturer session ordinaire ya septembre oyo ezalaki essentiellement budgétaire. Kinshasa et l'équipe partout. Assemblée nationale a voté mokolo ya lobi mardi 14 décembre loi sur habilitation du gouvernement a nommé puis la PCF détail. L'Assemblée nationale a déclaré recevable mardi 14 décembre 2021 projet de loi d'habitation du gouvernement et qui au cours de la plénière convoqué dans la salle du congrès à Palais du Peuple na Kinshasa. En effet, projet de loi yango portant habilitation du gouvernement et qu'on a renvoyé dans la commission politique, administrative et juridique. Commission yango et qu'on a délai à 48 pour remettre un rapport na bureau et à chambre basse et à parlement en vue d'adoption et test yango. Bien avant, vice-ministre et la justice a affirmé que nouveau texte oyo écopé ça na gouvernement ba privilège à proroger état de siège décrété na province ya Nord qui vous paye tout mais également légiférer momentanément ba certaines matières à la place il y a représentation nationale. To rappeler que pendant saison en mars dernier, les députés nationaux ont examiné le projet de loi d'habilitation du gouvernement, estimant que le projet de loi est dépouillé en Assemblée nationale n'a pas prérogative constitutionnelle. Kasi tango oyo et salemi, il faut qu'on note les sous au keto. Tozali déjà kokende na souka il y a session il y a septembre qui est essentiellement budgétaire. Kinshasa et l'équipe partout. Déjà le message nango ba chips au Beltesco atia na marché yango ezolia ma mikolo pe bana ezoteka ma partout peser lengi bonzi melanga meka okopesa nga raison. Toujours na souci ya kosunga ba congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda bakour na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yoloka malunga ni na golia ezali ba snack oyo ya Beltesco oyo bimisiko oyo ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na goût ya fromage nyonso ezali ba produit Beltesco oyo moi na kata mesa oyo variété ya ba goût oyo ezali ko pesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali ko bakisama ozali kotia elenge ezali ko bakisama ozali kolia goût ezali ko mata yango ba benga yango croutos yango ba benga yango boom yali ko sala ke qualité ezali sala différence na Beltesco biso to ka na poto sunga poto créer aptitude de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na ba boutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa et l'équipe partout.
Avenue Kasai croisement Kabamba na commerce ezaya kobeba mwemi tokeli kamala mwezate magazine KNB News akitaki micro pe caméra na terrain bokande na tasia tapisi ba détail. Tozali awa na centre-ville ngambo mususu commune ya Kinshasa ngambo mususu ezali commune ya Barumbu pe de l'autre côté ezali Gombe. Awa tozali na avenue Kasai croisement ya baveni commerce pe lisusu Kabamba nzela ezali ya kokufa na ndenge ya kosakana tendeti awa bozali komona boye tozali na croisement ya baveni Roi Kading justement kaka na zando awa na entrée ya zando ya monene nzela ebebi makasi population azali ko souffrir surtout bato ya mituka pona koleka awa bazali ko nyoka makasi sadi pona kokita koto yo esengeli ba kitisa yo soki fu kita na Roi Kading il faut soit okita na kato tope okende kokita liboso kuna na avenue du marché po otambola bien po awa nyonso le long ya Kasai juste na Roi Kading pona kokoma tina commerce ezali ya kokufa na ndenge kosakana te mai monene salami awa kutu population balobi etikali muke baloba mbisi awa po population ezali koloba kasi bakonzi bazali kobeta na bango kara ezali kutu na député moko mwana ya Barumbu ya Tongo Francis Bimola oyo azali mwana ya armée de Sali awa kasi matoi ya kokangama depuis banda koloba akipaka na ete population oyo bazali ko travailler koto na bawewa balobi na micro na biso osana biso ezali babongisela biso nzela parce que nzela nde esalaka ete avenir ya lobi ezala bien même biloko bato bazali koluka eya sans nzela eloko moko te kosalema sengeli banzela ezala quand même na condition moko ya bien nde eloko tozosenga bakonzi na mboka toyokaki Sam Lokonde alobi Kinshasa sans libulu tozomona kote mosusu bazosala me kote ya Kasai ezosalema te mpe comme conseil tokosenga bango esengeli ntango bazobanda mosala bachemine yango parce que tozomona batimboli awa batiki bakai kote mosusu eloko wana eza vraiment bien te tozosenga na bango basala nzela na lolenge elongo bani parce que avec nzela makambo ekokende bien mituka ekoki koleka na mabulu boyi eza bien te vignette ezosenga mama sengeli nzela mpe esalema na lolenga ya bien nalobi bakonzi tozosenga bino bobongisela biso nzela oyo nzela oyo eza kobeba boye eza na ville ya Kinshasa na Gombe eza makambo ya soni fort mpona bapaye soki baye na mboko bakita na ville na Gombe awa bakomona nzela boye eza makambo ya soni biso bakongole tozosenga Argentine Ngobila asalele biso nzela na ndenge moko boye ya bien mpona tovive asala nzela oyo toza na Gombe vraiment nzela ya boye makambo ya soni makasi bon nzela oyo toyebi nini toloba esu te nzela eza ya kobeba tomonaka bavantika komonaka ti oyo tokobongisa solution moko tomonaka te okokaka otango tokomakonga baélection baye bovote biso bona boye balingi obongisa nzela te eza badepute bamoko soki banani eloko moko baya osala eza te batika biso tofanda oyo tovote nini tosali te eloko moko eza te bafanda oh président de refote apemena Ahmed Sali awa président Foisi Bimwala dali boso Ahmed Sali église abunele boy nzela pena Roi Kading Kasai o batransco le kamituka minene boye peza na kata centre-ville mituka le Kasai boulevard bokolega la boy Kasai boulevard toyebaki bisaka pepe bazokiwa banzela mususu balega Kasai yango tala Kasai Roi Kading boye liziba otoko peshe bangolowa awe tikabuke tochafile tochana bandombo te banopeshe bangolowa kala mingi te awa premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde autai ko lancer zéro trou oyo ezali opération balasaki pona kobongisa banzela mingi ya Kinshasa kasi apparemment musali ezali ko salela malamu te ba kontibo kipena nzela oyo po population ezali ko nyokama obe te décembre mbule betaka mingi tito koma janvier masolo muselo zala awa o toloba kite tolobi. Première chaîne d'actualité en continu na lingala KNB News ya ati déjà bémission na bino bolinga kamingi na YouTube Kindoki politique pe bitambola tambola ubo sanate ko s'abonner pour ande bozo kabilingi ngeli. Non, j'estime que les chefs de l'État moi les camarades mais ça parce que les camarades mais ça a déception pour la fatigue. Les camarades ça a été mal taillé sur mesure. Les camarades mais déficit à communication zaki makasi
je pensais que les ministres, comment vous appelez, qui Bassa Maliba, allaient être plus flexibles, afin de, comment dire, de donner ou encore de dégager une bonne communication afin que les choses aient à la mal comprise. Mais bizarrement, mais nous retrouvons au sein de son cabinet le patron de votre chaîne, Jimmy Kitenge, Jimmy Mukendi, qui est, comment on appelle, un grand spécialiste dans la communication. Jimmy Mukendi. Parce que Nayebi Kazarama casse la stratégie de communication. Hélas, Bakechale qui n'a Jeff Caleb a comme kanda sur Tangi Kombo nae à Kefundo na parquet, elle est nango yangwana. Au contraire, Ram est possible à Kombole Kanda et puis Ram est comme Tinda Batuti na Boloko. Donc Ram est côté ici confusion à Moutou Fachi pour preuve lobby Fatia Lobeda qui a voté parce que la question sur Makambara, mais cette déception totale pour la chef de l'État. Ils ont présenté un projet mal taillé sur mesure. Ils ont fait ça avec beaucoup d'amateurisme et aujourd'hui, c'est vraiment la peau des bananes où ils ont fait glisser chef de l'État à chaque circonstance. Ça veut dire par rapport au contexte, il y a Makamba Congrès Loni, Fatia joue à la sagesse du fait déjà qu'il n'a pas parlé de ça. Et moi j'apprécie cette démarche. N'est pas en parler, mais en 2023, et là taillé, et coquité, et comme c'est là il y a problème. Parce que en 2023, Kabunda AI à Ozalate. En 2023, l'homme le plus beau de l'UDPS. Tu connais l'homme le plus beau de l'UDPS? Monsieur Augustin Kabouya, à Rosalate. En 2023, Kibasa Maliba, tout la Moussia Zaza, à Rosalate. Même Kamere ne sera pas là, même Faye. En 2023, Fatih sera seul vis-à-vis à destin, vis-à-vis à population, vis-à-vis à souverain primaire. Et il va s'expliquer. Chile, Gelou, Nabiso, résultat dans les années. Plus de 260 millions de dollars à Ram et Kewap. Vous comprenez? Or, la question sur RAB, du fait déjà qu'ils ont taxé, ils ont importé, ceux qui redévancent. Alors, le problème, c'est la communication. Il fallait tailler sur mesure cette communication, solliciter même l'intervention. Il y a des leaders d'opinion, il y a des influenceurs, tout en étant coaché au sein du ministère par un professionnel. Il y a communication. Vous prenez un professionnel comme Jimmy Mukendi, vous le mettez à l'écart. Mais le cabinet, ça va réalité, hein? Bah, ben, il y a domaine, mon surtout le domaine on de muso azo coachang mabe a cabinet va funda la mutute de kufi oka na mutema et voilà les résultats. Aujourd'hui Kibasa Maliba il va nous présenter quel bilan et aujourd'hui poisse ou encore virus et latif fati pour la campagne c'est Kibasa Maliba. Alors nous on est calme à l'union sacrée et puis la question sur Ram mais abiso l'union sacrée c'est l'UDPS dans le wangon à TV le Ram c'est l'UDPS et l'UDPS va s'assumer devant l'histoire pendant la campagne en 2023. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme élément de base, élément de langage, élément il y a défense au Mkonzambura à dégager vis-à-vis de la population. Nous attendons. L'UDPS a donc ça qui bassa 2023 qu'est-ce qui va se passer? Parlons de la sortie de prison de Vital Kamerhe ou qui récemment na liberté provisoire et le Miming. De gauche à droite, mon amboka Timothée Lenoir a le prophète. Comment est-ce qu'il y a que mon amboka caméra alors que ça va faire justice. Donc madame, déjà et là au moins ça quelque part. C'est ça qui me t'a mabé. Et le bas je suis prophète et roi. Na plateau na yo. Faut là que ça va tout archive. Les archives de Naomi. J'ai parlé de la liberté des caméras. Il y a quelques 2 mois, 3 mois, si j'ai une bonne mémoire, je t'ai dit que Dieu voulant, sauf Chanel, dernière minute, on refait bonne année na caméra. C'est vrai que j'ai été reçu par ta grande sœur, qui c'est Paulette Kimontou, un jeudi, j'ai parlé de ça, et le lundi, 4 jours après, caméra abîmée. Ça veut dire que nous sommes en politique. Dans la source à ma casse, c'est l'éternel. Et puis les besoins des caméras étaient majeurs, raison pour laquelle je saisis encore cette opportunité pour féliciter la Cour de cassation. La Cour de cassation a fait preuve de sa grandeur. La Cour de cassation a acquis une neutralité naïe, mais la Cour de cassation a soutenu la liberté provisoire. Pardon, la Cour de cassation a côté sur Namonzindo de la manière que Kamere soit pleinement acquitté, parce que la République, il y a des fonctions qui sont mal assumées. Et il y a des fonctions qui est considérée comme un vide. Où il faut qu'Amir et à côté pour apporter un de plus pour l'intérêt politique à chef de l'État, un de plus pour l'intérêt congolais. Donc aujourd'hui, moi je reste rationnel, politique pour dire que félicitations à la Cour de cassation. Moussala Bassel, je suis très fier de la Cour de cassation. La Cour de cassation a dit les droits. La Cour de cassation a respecté les principes de droit. La Cour de cassation a donné ses motivations.
la linga qui a côté sur la mozindo la motivation na ye de la manière que la liberté provisoire et comme acquittement parce que Kamere doit assumer de faire non bah dévoyer des c'était bah dévoyer des c'est quand tu prends 10-15 personnes qui sont affamées bah ça va kanda la banque c'est normal. Soki na lobaka boye na fidélité na nga elingi koloba maboko ya mama na eteza makwanza pondu nezala nécessaire pourquoi nazo loba boye oki ozala na bakalite na so oza monzemba ok na fête esika moko songolo eza nécessaire ok na fête to na grand hôtel to wapi to hôtel du fleuve to wapi soki oza monzemba na ndako ya bapara ata mama no atangaka soi ata oleki kuna suka na butu kotuna pondu mama pondu lambaki eza te eza lokwa biso na président Félix Tshisekedi Tshilombo président Félix lelo azali parmi oyo biso moko toloba tofinga tosakana tochola tolobaka mwana mboka kamba mboka oyo soki nalobaka likambo nazala na souci ya peuple congolais a tout le temps tozalaka na ba langage politique oyo tomaîtrise nano yango te soki na touche po wana bandeko na bacongolais bisika nyonso bozwami bopartage vidéo pourquoi nalandi bafrançais na RFI baza kointerpele babengaki eza lokwa moto aza invité bafrançais na chaîne na bango oyo ndeko mende série moko asala violence akataka signale na bango RFI na touché communauté internationale te mpo baloba to respecte banorme ya biso na bango selon relation oyo eza na média mais nalandi na RFI baza koinsiste kolobela ministre ya RDC mabe lokola Augustin Kibasa esalaki nga passe ce temps vers minuit nazolanda RFI même na ton na 4 heures RFI baza kocritiquer ministre congolais nga nalobaki le linge sale basokolaka na libanda ya libota te ça se lave toujours en famille nga nalobi likambo yanga na Kibasa yanga na Cherubin Okende ya mama basai batane baofute wana na gouvernement baquarium tokosolola kaka na Congo jamais okomona na koma mikanda to ba journal ekende bapaya batanga parce que eza likambo ya mboka nasepelaka na ndeko Vital Kamerhe ntango osamba na koloba likambo yango alobi eza likambo ya mboka elelo justice ekati likambo azwi grâce ya kobima eza tokotala juste ka makambo ya politiki te mais ezali ntango omoni frère na yo ata asali mabe esengeli kopardone ye nalobi teke babimisi moyibi ya monene na koloba lisolo yango lelo mais ezali mpe kotalaka nani asungaka nga na natambola na nga na nazalaki na nga wana kolongola wana monoko na nga te ça m'engage que moi eza koengage bato teke biso tozalaka il faut kotutanisa bapoliticien mitu non il y a un moment il faut tala nsima kwa komaki kan nauti wapi nazalaki wapi toza wapi tozokende wapi ezali bapoint ya malamu moto asengi koturie na vie na ye ntango tozovivre ntango bafrançais baofinga Kibasa Madiba esalinga mwa pasi korona yango mpe nazomona yango te namelaka gene alors esalinga mwa pasi pourquoi ministre lokwa Kibasa soki lelo toza na démocratie eza pose boye asi evandi nalobi evandi parce que touti mosika bandeko na bacongolais bana wana baza kokonza lelo Congo bandeko na biso wana baparent na bango bazali bavictime ya pouvoir bariska moment moko lelo biso toza kobunda bo bakombata solo baboketu zero bazofinga bakonza mboka mpona kozwa mokanda na France immoralité mpona kowela mbala kowelela biloko na bango babefritek mais biso toza na biloko naturel oyo tosenge mpe kolia mpe tozovivre na kosenga na bandeko na bacongolais ntango naoki bafrançais na RFI bazoloba mabe mpona ministre apete ntsuk ngai epesi ngai esengo te yango nasenga na assemblée wana nationale il faut batire leçon ya makambo ezoleka na niveau ya libanda ya mboka avant kolivre mwana mboka meme na bainterpellation na assemblée il faut konégocier kosolola avant parce que likambo nyonso ebongaka il faut kosolola na ntango ya ndeko Joseph Kabila oyo otaki kolongwa na kiti oyo ndeko Félix akitanaki na ye basala baterme ebele badialogue bapourparler mais ezali quand même terme bakosala biso kaka na bamo français mais loko ya malongo esalama te mbongo ya leta ebima mpona kosala badialogue mais lelo na mbongo wana tozofinga bato bazoluka tobima na libulu lelo kingaka ti ekoma po okota $50 po osala likambo basando ba 300 bazobendaka mbongo mais congolais na complicité na ye azoyeba teke na complexe wana nde bazole mbongo lelo po ova na banda ko ezaka banda ya Oasis eza ya nani
ovanda na bakongo fetire eza na 24 awa non tout chargé histoire te tout chargé pe badiscours na biso te tolobaka mona mboka kamba ngai na condamné comportement bandeko ya RFI wana mokolo moko te radio moko ya Congo démocratique lokola Top Congo lokola Kambe News et ko interpeller ministre moko to azala invité à France et puis ba dénigrer ye ça c'est en tout cas c'est manquement grave na ba ministre na biso ba autorité na biso. Toute édition la biso ya mokolo lelo na sujet oyo comportement ya ba famille oyo ba débordaka kosenga biloko na facture ya libala neti kaka bazoteka mona yango boka nde bakino ba réagissaki awa na micro ya Peggy Ilunga. Biloko mobali apesaka na libala ezalaka nango kaka symbole pona kolakisaki alingi mwasi na ye alingi ko honorer pe alingi ko honorer baboti na kala bakoko na biso bazalaka kosinga biloko lokola vélo ya papa kolema masanga makasu machette ya papa bilamba ya mama mouchoir de tête pe enveloppe na moi quelque chose na kati yango bandai ko dépendre na possibilité ya mobali. Kasi lelo ekomaki lelo mawa mingi makambo nyonso échangea facture ya libala na ebite soki pe baboti mosusu balinga ko s'enrichir nango to pe nini bakoma kosenga biloko lokola groupe d'électrogène ba télévision ya plasma moto pe biloko mosusu ya motu ya koleka ekoma ko exagérer yango mibali mingi kutu bakoma na bango ko banga ko ya ko se présenter na famille ya mwasi azolinga kene kaka na nzela ya mokusi enceinte mwasi na ye basali mwa kanga lopango makambo eleki na mokusi yango biso magazine Kambe News to tuna ki comportement ya ba famille oyo ba exagéraka ko senga biloko na facture ya libala ezalaka malamu basengaka ba TV ba radio par rapport à l'époque on doit ba calibre 12 comme makambo échange ba pesa kango lisusu te yango ndé remplacer ba sengaka TV ba sengaka radio ba sengaka groupe électrogène c'est ce que moi je connais parce que moi aussi je suis marié je sais que ba pesa biloko ba pesa TV pona et remplacer calibre 12 c'est le quoi Moussa papa ça mandé ko que ça la munduki na ye chasseur ndo que luka po ngana lia on a comme aboué c'est qu'on a remplacé na TV non ça m'a bête ça normal na ba coutume na bango tu sais pas na biso ba sengi bongo peut za coutume na biso na éviter na coutume ba Congo et là on est ko remplacer calibre 12 je ne sais pas wana ezala makamba ya coutume na coutume net na coutume na biso to senga ba plasma na ba congélateur wana te to senga ba biloko esengeli ko senga libala o ba pesa biso voiture o ba pesa biso plasma o ba pesa biso boy wala bozo mema kibobola na bino bipai nyonso bozo kende eza kitoko te likamango ko kamwa oko mwana soka baleze sengo makasi na muto pa zo balaze nemi na yo te il faut senga eloko oyo ke esenga makabana kala donc ko landa ba modèle e comité o ba senga ka boye pa batu mususu bino ozwango okotsa ngona kata famille na bino modèle wana eza kitoko te po na babota ni surtout coutume ya batu na batu ezali ndenge esenga milaka sikoyo ya modèle ya ba mindele te pe ba place mango za ba mopanzi nini vraiment wana penda na ebité pona ngai na ko senga biloko na ta mukolo te wana eza ndeko zanga loko azana ngote azo lukazwa ko pesa mona soka baleze sengo mais ko leka ko senga ba biloko modèle wana te okoki ko zangisa la mwana libala likola bisenga senga atika biloko wana eza malamu te comportement za comportement betap surtout ozokola tolomona que soki ozobalisa mwana yo bakosenga mingi bakolema basenga mingi bamakasu balishete bakongo basenga mingi pe velo pe ndo kota mais lelo bamosenga baplasma bamosenga bacongélateur donc bamosenga batukutuku alors ekomi sikoyo basentiment eza su normal te bakamosala mona sentiment bosep ke nona ntango ezalaki biloko moko eza réel même na kati ya bakutime bamasanga mbila ezali na kati bamakaso ezali na kati bamondongo ezali na kati batumbaku oyo ya makaya ya komela wana mais lelo eza suboyo okosenga mobilete okomosenga bacongélateur okomosenga baplasma okomosenga biloko moko ya talo ebele mais ezalaka bongo te wana ekomi bata basentiment epe eza bata lokoso oyo omosala bango bongo tosalela mingi coutume eza très important toya baafricain mais oyo tomosala eza nde basentiment tolongola basentiment na bato basenga biloko ya bongo oyo tosenga moto tosenga congélateur oyo plasma botika beso eza normal te moment eza très difficile
asomo bana za na bonne volonté bana mwana bino bo PCP moi bloc moi okoka na facilité pour intérêt na bino. C'est vrai que la technologie est évolué, mais cher papa, maman, cher oncle, cher tante, tobali sakabana toteka kabango te kaka mobali wana bozo taxer cher soki lelo ati mwana bino na ndako et que moko ya membre ya famille a eu problème bo solliciter akoboya te kosunga bino botikaka kotulisa bana bino ya basi boyedaka mibali na bango bopesaka bango facture oyo ekopermettre na ye asomba biloko na ye noki po aya kobala mwana bino ekozala kaka mpona honneur na bino. Kinshasa eleki partout. Nayebi ke bozalaki ebele ya kolandanga partout dans le monde. Merci na confiance pe fidélité na bino. Bozo lembate na kopesa na KNB News kasita bosana te kopesa merci une équipe technique puis rédactionnelle au basaya ki mosala kitoko caméra puis régie simba makina Timothée Kayembe édition et kamba makina Naomi Pila na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukende Chimanga ngana bino tokutani mikolo ezali koya kasina souhaiter bino kimia na mabota na bino. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino.